na posa nzamba pambolo fondre cette église monene nzamba lobi na ngana bisayo ozoki no fondre cette église ya monene na jolo ba message ezo ya karaboy soki message za pona yo partager tia j'aime et comment je reçois na zomo na mutu moko za na bâton de prière bâton et la prière nzamba zo bisanga o saki nzambe pour ce zomo na ofungwe cette église tous au dans l'église na déjà bato baza mingi te tous na posa nzamba pambla église ya matefuka to non aussi cette église te mais na zomo na bâton nzamba lobi na ngai église na yo bolo tamla na bâton pe na zomo na orientation spirituelle nzamba zo bisangai okobanda kolata lokwa bato nyonso tu te nazomona mosala nzambe moko azawa aza puissant et puissante nazomona na kati église na yo okobanda kolata différent okobanda kolata bizarre mais propre so na bi bizarre nazomona directif nazomona molimo wa nzambe ezoloba na nga obonda temi bazambala onatemi bazambala bafulard ndeti ba musulman bafulard normal nomona bazambala na nzete pe nazomona ozala accompagné na mwasi to na mobali ye mpe onotaka lokwa yo zambala église na bino ekozala très puissant mpe mondial nazomona couple et pendant que nazoloba nzambe azobisanga couple pastoral nayoka couple pastoral peut-être actuellement on a pasteur te to ko za consacré pasteur toujours que nous allons consacré pasteur nous avons la couple pastoral et nous avons la prophétesse prophète des choses comme ça pe nous avons la moli banza bazolo bananga iboye a comme le pèse no directif bon za très spirituel ils a couple nous avons ba couple nous avons la couple la sana nzambe moko boye nazomona yo kolata différent na tango ba service to na kati église neti ba dimanche et nazomona bato no banga bino bato no mona bino trop mystique nazomona na molimo molati pembe bo vandet na se ndet na se nazomona biloko moko un peu style na bino église et aux différents ba enseignement na bino ba chanson na bino na ndenge na bino koza différent nazomona pe bokoza na ba chorale bokoza ba nzambe ba inspiration ya bino moko wono yema na kati tonga nazomona pendant que nazoloba nazomona ba délivrance au monde salema. Mais façon de délivrance na bino koza différent. Façon ya celle makam na bino et koza différent na l'église mususu. Na komona zomo na bino koza très spirituel. Trop spirituel. Ce qui message ils ont pour nous avons couple pastoral. Nous avons la bino ko sala ba campagne ya minene. Couple pastoral. Musala nzambe moko azawa. Musala nzambe moko. Nous avons utilisé puissamment. Nazomona pendant que nazoloba, nazomona le don de la clairvoyance ezo fungwama. Nzambe ko ke no fungolo miso molimo. Okubando mona boyo zomona. Nzomona augmentation ya clairvoyance. Au monde vivre le quoi nous surtout te. Yes. Au monde mona ozalokola plus que médium. Si on a bien médium au monde mona nous surtout en ligne. Les abat bakufa, les abat bomoy. Et loko nyo surtout ya molimo au monde mona ngoboy. Puis oza conscient, to consciente. Zamazo balangai azoke noko pesa o don wana pour na nini parce que si quand nzamba zo mema yo to zo mema bino ils
eza ba dimension mususu bokozala unique na façon na bino unique na façon na bino na façon ya prière na bino na façon kosala makambo na bino bokozala très unique bokozala combattre mingi mais bokozala toujours na victoire et pendant que nazoloba bongo nazomona na molimo couple pastoral prophète prophétesse nazomilorma bongo et nzambe azobisa ngai azokende kopambola couple pastoral moko makasi voilà couple pastoral makasi nzambe azobi na ngai yo moto oza na bâton de prière protéger bâton de prière wana eza très spirituel ko néglige bâton de prière wana te et souvent soki oza na makasi ekosimbaka yango ntongo ozoprier ekozala malamu parce que eko renforcer yo plus force eko renouveler force na yo eko renouveler intelligence na yo eko renouveler batalent na yo loko mona azokana na molimo